Oui, Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le monde mini, Papi Gen, tout le bel la vie. Mbe, ozui. Nazalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel la vie. Makambo nyonso, na maboko ya Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le bel la vie, Papi Gen. Émission kitoko, oyo foko landaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na yote. Na kutikala pe kozala muninga na yote. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi? Ngai, des artistes. Donc voilà. Ça ne va pas, non? Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Mister Seattle. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya Papi Gen pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangelo kote kupana na yo bateama Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba yawe émission kitoko ya Papi Gen pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangelo kote kubana na yo bateama Chers amis, Topesi Binombote partout, Bolandaka Biso à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci Nabino, Bino Nyoso, Bozako Benga Biso de partout, tous ensemble. Merci Nabana Genève, Akio Ezalagi Kitoko Makasi. Semaine toi sous na Bruxelles, on a Bruxelles. Makambuza Moussa les Obenga Biso un peu partout. Semaine toi à Bruxelles. Merci à Washington, Eric Chimanoka merci, Pino C merci. Jérimbo Mana Canada, merci. Didier, merci. Un grand merci encore. On a IP Diego Kao à London. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Voilà. Les gens ont moko ya balanga nzembo. Moko ya bato bakenda sango. Nakata masolo ya poto. Tozo sur lelona Rikoko Boulambemba. Le fils de Mbulamatari. Voilà, Rico Kombote. Bonjour, Papi Gen. Bon Nicoloto. Bon, santé bien. Ça va? Hein? Ça va très bien. Rico Boulambemba. Ah, quand même, tu Koutani, sous Yaya. Tu Koutani parce que Nakanti est la première émission de Zosala. Ouais. Tu Benganaki. Ouais. Tu Bengani moto. Tu Bengana. Mais rendez-vous en Gozaïga, Moboulou, Lelo. Donc, il est là, il solo à poto. La Papi Gen. Donc, Lobela, Tolobela vie.
Voilà, Rio Kongola Matadi, to mekano ko sola na yo parce que ndeto yambi yo boye, oza masola poto. Et masola poto to yambaka batunyo so bakenda sango, batunyo so bavanda koto yo. Meka ko sola na bango. Alors ndeto yambi yo lelo tozo meka vraiment. Ah eza nango, ah eza makamba vérité, ah eza makamba, ah eza polémique té. Pas de polémique ko soit na teni ni té mais vérité kaka. Pour vérité et la vérité parce que batumsu ba ya lelo, banamsu ba ya lelo, au moins tout à l'heure là, ndoromsu moi si hein moi je t'en comprends été ayuka nzembo mais ozomona c'est-à-dire faut que baye bakabino on moni biso tozana pour to valoriser bino ceci na biso yango wana. Alors to mekano ko sola na Kinshasa hein to bana Kinshasa to na Matadi to bana Kinshasa to na Matadi to bandi na Matadi na Mabanga to bandi na Matadi OK na Matadi oza koteni bo na Matadi na banovanda na site côté chez tonton. OK. Bon musika na Nzanza. Nzanza côté Mususu. Biso site donc ils ont 3 communes. OK. Commune de Mvuzi, commune de Nzanza. Biso na site quoi côté chez tonton oyo bandaki makambo. Ah OK. Siko banda masolo kuna? Ouais na banda bon depuis tout petit na bandaki déjà oyemba na ba école na bana koyemba na bana osala mingi ba animation na ba sali au drapeau ti kokola na ngani oso na komokende pe koyemba na ba orchestre mususu ba vie na nga bazo former nga kana Matadi nazali pe kokende kotala mingi ba répétition ya John Olo oh the give na bana kokende kotala ba rap na ye mingi pour tout ça côté mon acide quoi si ah yo boza côté mon na voilà na John Olo bo ba pour mando ba côté ni bo bango bazali na nord ah OK on a nord c'est Matadi pe munene ouais za munene OK ah siko place nde yo bandanga ma musique yango ouais na bandanga na Matadi na 1900 déjà bon na sala déjà ba sorti na ba orchestre mususu na bano kende obeta na casse-tête pas vient na moko you play après na bano kende pe kotala mingi cartouche na nord ve cartouche na bano kende kotala etro après ba vie nanga pe bano yemba na orchestre vie nanga fofolas mbula matari le vie nanga fofolas wa bimisanga na makambo ngo penza eza fofolas le mbula matari ya bano yemba sikwe pa journal ya John Olo après que yemba siko pa alongwe pa John Olo akemba pa cartouche siko ngana bano kende pe kuna pona landa ka vient nga wana feu folas après siko ba feu folas siko ba longwe pa cartouche ba kesa la les évadés makako ba longwe pa cartouche ba bango nyostou ba Jimmy Yanga donc bango tout ba longwe ba kesa la mouvement na bango les évadés nga pesiko le temps que na yi mona muke na landa feu folas na ke kota na les évadés na ba vie na nga ba vie na bipi yo pechoko yemba na bisote donc na répété journée mo na répétaki après ba lobité nga na yemba te ke na za mona muke orchestre na bango tout ba ute pa cartouche donc eza ba yemba vie feu folas sa bisinga boyo problème ya te mais to yemba ngani na parler azo former nga tant les évadés siko panzani vieux fofola ça ayo sala siko calibre 12 siko place na calibre 12 on a siko de place ozoki masuma voilà to sala déjà sorti na biso na 80 tant grand zaiko wayaki Matadi to betaki na baona kermesse Matadi do wana na bimaki penza na calibre 12 en 1980 80 wana déjà bazo benga ngari Koko Bulambemba le fils de Mbula Matari Bulambemba za kombo na mboka comme multiple Bulambemba ya kombo na mboka quand même eza non na yo boza kombo na ngaka ya scène vie wana fue folas le Mbula Matari nga sikoyo Rico Bulambemba le fils de Mbula Matari bo kombo na ngaka ba pesa nga susu apesa ngi les plus petits comme multiple donc Mbula Matari ya na kombo na mboka te Mbula Matari za kombo ya bisoka ya Bwalati. OK non mais ça kombo na mboka te kombo ça déjà non na kombo ebele kombo na nga Bulambemba donc en tout cas voilà alors sikoyo okubimela Kinshasa ndeni
Bon, depuis on attend on a bimaki mais nayaka mingi ba vacances. Depuis tout petit toujours. Nayaka toujours ba vacances. Pardon, quand tu étais tant bazo formé yo. Vieux wana nani comment vieux wana kuna bosani kombo. Fofolas. Vieux fofolas. Tant formé yo. Siko alo formé on a ko yemba to na ndo formé wapi. Te na yemba déjà depuis na école primaire na yemba déjà formation wana zaki. Te formation na ndenge ke siko il faut bimana scène. OK. Pour nga na yemba ba dans les vides. Mais siko na ye na makambo musique il faut ba bimisa yo net ko ba ko présenter net ka voici Rikoko donc ozoko biloko ndenge wana siko ko beta concert biloko ndenge wana do fola sa bimisanga na calibre 12 mais attends faut la sabimisanga mais nga na yaka toujours ba vacances chaque vacances pour famille bon na mona matadi mais na botama pe na kini na yolo na botama na babor na saika bébé ba memanga na matadi ouais siko nga na yebika matadi mais histoire que na botama na babo do na mona yolo siko po ya kini siko na yaka déjà vacances pour ba ma père aleki banda couper za yaki na biso père na biso avant ça déjà dans l'état donc bato bakasa vubu donc toi qui déjà na banda kuna ba yolo na yaka déjà chaque fois vacances na balingwala na yaka pe vacances na balingwala banoko nanga na ba sankusu na ba luisa mama leki nanga donc na bana oya déjà mais le nga qui ne au monora esimbate le vrai le nga zaka na yaka toujours mais na zongaka siko tangu na yaka pe na bakini wana ba orchestre pe zalaka na yembaka pe na ba massa na ba vacances so na ye bo vacances moko o na yaka déjà vacances mususu na kutana na jibe na bandal vacances mususu na yaka na kutana na jibe na bandal to sololi et pas ba famille bomolo barbia yepe Rikoko uti matadi barbi pe yepe ayembaka kaka na ayembaka na ba quartier bani après to sali connaissance yango to sai connaissance siko ekomi na ba moment moko oyo nga na yeko décider vie na nga wana na matadi calibre 12 ya kendane kotaki mwa bikota baboma kuna atikela nga orchestre siko orchestre koma neti orchestre nga na koma leader ya calibre 12 mais siko na mona leader me kombo ya calibre za kombo ya fofolas après na ipsi manager na biso dadula chele kanga bite nazobeta na calibre mais na moni ke faut na changer ngo kombo après na ko pesa ngo kombo les rescapés en colère na pesa ngo kombo les rescapés en colère tout sali sko les rescapés wana tout sali sous sorti moko na les rescapés tout beti concert ya ki nango bien plein banini bana matadi sko bango nde ba linga nga soute na matadi o ba inakio te ko inate mais ba lobby il faut bima parce que ba mazeya basi bakendaki ba diki le roi basi bakendaki ba makole asi akendaki mazeya asi akendaki bon ba fafa basi bakenda ba nani nyoso na ba matadi chimita nyoso na ba matadi voilà chimita basi bakendaki ba solo sita oya Friza donc ça dit so sali système matadi il faut kende donc matadi ande faut kende ko confirmer ce libanda kende confirmer biso sikoyo ke to betero maboko libanda babite na sengi bango sous concert mo ya suka na la bamba na beti sous concert ya suka kitoko bango balobi il faut kende po awa to sito ndimi yo mais kende pe landa pe ndenge confirmer le sou bien ça dit otombola ko matadi voilà sikoyo esengai kaka na ya siko koya na nga wana na yaki koya wana na yaki na ye kotala bon po toza pe bandeko kaka bayombe Pascal Poba na 20 mai ok na yaki na masala moko boye toyemba na ye abi ntango okende na kini il faut kutana na Pascal Poba yango wana siko ta na décider mpenza na ya na ye kokutana mpe na Pascal na 20 mai na komeli ya ndeko tokomo répéter ko répéter sikoyo na bouleke siko ko yango na ye fona kota le fleuron na yaka pa Pascal abano beta na le fleuron na le fleuron oya ba dudu adula na le fleuron après Pascal a dit bon ngala o mema yo na le fleuron siko tanto répétera na Pascal pe alobeli bana 20 mai que
frère nanga moko bori koko bana veme pe bazoya wana bado mujangi bango tu bazaki déjà au courant kiri koko bayaka pe wana bazomona nde tozo répéter pe na Pascal bakishana mukuna tu bazoya bazomona biso sikoyo esengaki journée wana sikoyo na banda siko rep te wana kutu afa kutu bapesanga journée na banda rep na chaki na kendeke pa badula te pa badula na matonge wana pa badudu adula dudu na komeli bango Pascal na epsa ni Pascal a epsa kibino epsa kibiso ke ogoya na komi pe wana na moni dudu azai pe na ndako na bango place wana abia ka Pascal azo epsa biso ka makambu na yo banini azo epsa biso ka makambu na yo ngabi kasinga yo na ete babi do yemba penza ngabi mena yemba ka te babi okoyemba nzembo ni bafandi penza bo eta na beteli ba si na ebi bapasi nyonso moni ponanga kasi bolingo epesi melesi te tina nakaba motema epai mosusu sisi na mama bacomprendre te babi bacomprendre déjà ke ana makambo siko balobi o te siko tokobanda rep neti ka bapesi journée ya rep otokobanda siko bo oya na jour ya rep to ste omoni déjà babi ka to confirmer déjà donc oya rep jour yango siko avana kende rep po ero na ovana na lingwala na ovana na lingwala siko na bi fona kende rep siko ya le fleuron siko na bi afana kende rep fona lekela sous Pascal na veme siko na komi na veme na psi Pascal bo lelo rep ezo banda tala kaka to kende ka nzela moko comme ça to bongami siko poto bima na veme wana omoni sorti a veme poto kitama tonge to komi siko place wana to moni siko ba bare biso ba do mujangi bazaki wana bakishana mukuna do bana veme siko ba kale biso penza bo tebo okende teri koko banda kuna te donc biso pe to lembi ko kita na mato biso pe koto il fallait masolo ezala pour erona déjà bastukas lita bembo baza déjà na ba mikili banini bango bana veme pe baza suna mouvement te bakale biso place wana te tozonga nanu idolozi photo que no solo langa rep nazo banda lelo comme ça on va dire bazonga baye ko pesa Pascal Boulou ke tala ndenge boza déjà bino de wana bo sala masolo na bino mouvement quoi baye ko pesa ngo kombo il fallait to bandi to zui Jojo Botena mwana kauka Jo Botes après to zaki na defait nani oyo masana na Blaise Kombo oya kufaka wana ba histoire ba wenge ngamu na kotsaki na wenge ate na ifale ngamu na yaki na tina wenge to memaki okay ngamu na memaki na wenge donc c'est que c'est yo na histoire peut-être tout ngamu na memaki Blaise Kombo na wenge to zaki na grand frère na epe abanobeta solo Andosha Kombo to zaki na ba Daniko après bo ba ya lolo na bas donc après tout ça, le mouvement, il fallait que 600 danser na katia ya veme na katia kini veme donc ba jeune talent to beta ikutu na to beta kina orchestre evoloko na langa stas na fikini evoloko comprendre détail ba pecho ndenge nini danger na fikini to beti donc na langa stas danger to sala ki succès sikoyo tango nazoyemba wana après baye koloba il faut tobeta siko na wenge tango il fallait kaka et ça succès siko wenge pe babetaka na ndenge ya ba vacances mais biso il fallait kaka tobetaka penza donc ba soirée tobetaka penza orchestre quoi ils étaient au ba vacances donc ça dit na structure bino bo vendre cette structure avant wenge vendre voilà siko yo baye ko proposer que tobeta na wenge wenge bana obeta na ngona ba vacances siko ekomi ke tobeta na wenge na fefe santerre donc il fallait kaka contre wenge na fefe santerre bana ndal baye donc bana feme tout matonge donc ezaki danger concert wana
siko tato ye concert wana place siko na ye komona po na yeki na manager nanga Jean-Jacques place omona JB lisusu Jean-Jacques Lufuma ye tomona ozala na ye trop donc manager nanga siko ye pe jour oyo tokutana na JB na ba vacances wana oyo na histoire na lobaki wana Jean-Jacques abikasi garçon wana okutana na ye orchestre na bango bokobeta epesi mystique na libanda wana abiye wana ngabi ndenge nini tokutani boto ya mbani ngabi orchestre tokobeta eza bino abikasi biso wana JB namonaki bango bazalaki na Werason toyambani wana ngabi loko eza tokobeta na bango esprit po ebika makambo esprit ndule te loko tobeta na bango ki camarade wana nani coup final donc tobeta na bino moko tokutana kana kati comprendre salaki ndengo wana siko tato beti donc yesu ko etango amona ngape danger tango amona ngape leader na kati ya makambo ya ifale kaka azotala kanga bya mutu na nga wana donc yango ekomaki siko depuis tobeta wana akoma chaque fois soki ifale kaka ekobeta aye so tobeta na ngos baye concert kotalanga bakoya tantôt dîner masela sikoyo cousin nanga lisusu na matadi pe donc cousin nanga pe susu donc abia mendeko nanga te cousin nanga donc babanda kotalanga na ba concert na ba vis-à-vis bazoya banoya mingi bango 3 banoya JB Piana Werason na Didier Masela babanoya chaque fois na robeta concert babanoya toujours histoire moko tu na web sabino ndenge lobi loba vérité bayaki na ngos wana concert banini tanga na oyemba boelogi amino yale aebi ba makambo jour nguto amino yale alataki ensemble à cuir asokolaki champagne na kata na piste to tellement sentimari ko kwazo yemba ponaki na nzembo moko male ya kiyombe nzembo wana mona obeta danger na ifale ka ya kiyombe so na bandi yango baya bwana izotu ba okomona ba biloko ndenge na ba inspiration na nga baya bobu c'est tout makaluku nga we ezali véritable lokito ya bana ifale o comprendre na beti wana sikoyo Jean-Jacques epsinga basa baningano baza koto JB Piana zali na bwaki JB Piana na bwaki Didier Masela siko na bosanaki mutu moko wera donc Jean-Jacques atungi singa fo bazaka 3 moko bwaki etenga bi Jean-Jacques makambu nini nazoyemba na après na kotala bi ekosala fo esala fo namoni ngabite nzembo wana mususu tona récupérer bana bandal bayaki koto basa 3 moko na bosanaki Werason moko peta na site na kepe sepeli mabe tolambani na ya pire bani sikoyo nani eko kabwana il fallait kaka kabwani ngana Pascal tokesa tout à fait normal kabino ba leader bo penser dans ça dit bo mouvement to moni kaka bo sérieux on ezaki bino mutu bozoyemba mais mbongo ekendaka mingi epa bapresident bado mushangi donc ozomona bato bazosoutenir bino bango mutu bazozwa mingi ke bachanteur après tobule te biso mpe tokesa tout à fait normal tokesa tout à fait normal parce que sorti na biso mpe ezalaki na vis-à-vis sorti siko na vis-à-vis baye lisusu bana wenge balandio lisusu baye lisusu na vis-à-vis taba mona siko ba présenter nga voici Koko Bula Mbemba do tana bima wana na osala ba pompage marque kesera bana osala wana bango bazo seka bazo talanga na tuni Jean-Jacques mais bato chaque fois kolanda baya kaka partout bo na habité balingaka yo banini o rezaki na ope mission bado na mission ezaki mission jour musupe na otambolaka kota Scar Paomo wana namoni Adolphe Dominguez abenginga ngana ebisi ndenge nini zobenga nga na chebo tala kaka parce que abelo ziri koko siko ngana tali bo na chebo etape akatisi aipsinga ke jibe aipsinga so namoni fokaka
oya wenge bani Jean-Jacques ayebisinga kuna baza bana classe kosala yo bien po bino ba ifale kaka ba photo bitumba ba mise babundaka na bango kaka na ba tout à fait normal bitumba yo kende kuna ko travailler na bango bien après na raisonner penga bien kende kaka jour on peut na sineka na qu'est-ce que siège to siège kutu na ke pa ba ezaki siège kutu te makambo fo baye barango ezaki siège te ezaki ka pa ba wera pa ba Didé Masela dibambo maona baloba na dibambo mais pas ba Didé Masela bakanga mana ba wera son OK deuxième siège ba siège wana ba siège wana tozoya OK siko na ke pa ba Didé Masela cousin na ngape tant pe na komi na Didé Masela pe abengi pe mama na bango abitala cousin na beto mwana matadi tata mwasi na ngapi na yambi ala bia mwana mwanzu abia mwana mwanzu donc to yambani on comprend na c'est mwana mwanzu ça veut dire mwanzu ko père na ngasu mwanzu OK siko to yambani amoni pe za bien Didé Masela na ndeko na ye après siko tana komi pe wana mbala moko nakutaki Didé Masela na wera son jibe azalaki te après mbala moko na bandi deja koyemba nzembo nzembo kana betaka molangi ya malasi nzembo ka esalaka ebana osala succès na ifale kaka ebana osala succès na tout à fait normal mbala moko tana komi wana toto vandi mbala moko na bandika koyemba bakoyelanga basango nzembo wana ayo bakoyelanga baloba ya bien te mama makoluka to boyana erwana banoyemba ngo Freddy Tolito pona na ifale kaka nazaki nango na ndenge ya bakote wana Freddy Tolito ezali likambo ezali nyongo papa ezali ngambo mosusu ekweninga pesa te ya lokalo te ya maboko abambanda tana banoyemba ngo mbala moko wera son abanolandelanga tokomoyemba ngo pe na wera son mbala moko Didé Masela pe azalaki wana azwi pe basi ando gratte enta tomoni Blaise Bula mbala moko tango idéologie mbala moko Blaise Bula tokomoyemba ngo pe mbala moko deux ans yo sa test mamo pesi bango elengi na sens wana c'était na ye po bamona kanga déjà bayaka bamona kanga ndenge ba visa vezo tonda ne bango sezo tonda siko yozo yemba kaka ka na ye mbala moko na bandika melope na ngai za kutu test bango bakotika na melodie OK bakotika na melodie wana mbala moko après Blaise Bula alobi monike to sepeli na yo direct mais aipsinga ke awa tolingaka ba désordre te doki ngala bite ngala sana nga calme na bite ngala na calme banini awa tolingi calme banini nga bite na za calme na ipsete yesko zaki ndani pa ipsemo c'est ya bano ipsampo ayebi ke ba côté kuna na uti ba ifale kaka wana za ba show ba musicien donc on penza ke chaud quoi yango wana apesaki nga conseil nga pe na ipsete calme ezali bojour yango jiba ayaki te akotaki siko wenge mbala moko ntango nakomoya pe wana après tokomi mpe korepete mpe molange malasi mpe koti nango na répertoire sikoyo yo moko selon makanisi no ndenge oyebaka okotaka wenge ezalaka na nini bo wana ifo ezala il fallait kaka ba 86 on est fait à la 88 88 OK ba 88 wana ba wenge siko tobetaka nzembo na koti yango na répertoire mais nzembo siko ebeta makate na concert nzembo ni okotsa wana mulanga malasi kaka ta na koti yango mais ebeta makate na concert bon ebeta makate après bayambaki au bien mais bayambaki nga bien siko nga pe na koti pe nzembo wana mais siko nzembo ne babeta elmo to mona nzembo ngo soto ale makaba abetaka ne yango te alinga obeta ngo te soto yeka to répéter ka capella na accompagnateur Jolina bani tam ale ou bien soka ye bala moka changer ba répertoire to beti su monanga malasi te après to boule ba ndenge nini photo zo pe soliste mususu to ko zo Patrick Tumba wana
Patrick Tumbawani bato bayebi histoire wenge bayebi tozwi Patrick Tumbawani abano fandanga na bandani siko Patrick soko aye akomo betane molangi ya malasi Patrick akomo répéter ne molangi ya malasi to beta molangi ya malasi Patrick abeti na ye molangi ya malasi et comment il chumsu na concert moto betaki na Kasavubu concert moto beti na Kasavubu boye siko photo to beta molangi ya malasi siko première fois pe ba tester ka molangi ya malasi na Kasavubu wana to tester na molangi ya malasi esala ki ngenge moko mystique depuis jour wana otobetaki yango na Kasavubu ba bloka nzembo akopa ba binzembo yo nzembo do mystique mais po tobeta ngo sikoyo namoni ale makaba sikoyo aza na guitare siko balobi tobeta molangi ya malasi to comprendre te ale azotika guitare te Patrick Tumbawani azoyebisa me ebisa apesanga guitare ngabi so na lobi awa danger nake tuna kichapron ambassadeur abi me yo moko mutokoloba te ngabi na okokoloba te Patrick atali nga boya abi Patrick abi usokoloba te ngabi na oloba nini mutu nanga chef d'orchestre na ebisa kitsa guitare me ya danger na sokokoloba te na tunika ale ndeni molanga malasi na mo respect ya bana matata nini to beta molangi ya malasi ndenge nini na beta nzona ye ba ne ko beta Patrick aleli na beta na lobi susu te to bandi ka mbala moko o comprendre to beta ngo Patrick aleli yo penza to travailler okoki koloba te ngabina koloba nini batutu bazoloba te jiba lobi te wera lobi te ngana oyebise kitsa kita ezala ta donc yango na to betaki yango ndenge wana beti molangi ya malasi depuis jour wana epesi neti kaka bakunda nzembo ebetaka sute après naye kobule ya nalobi fo nalongwa olongwa wenge naosala mouvement na o sentir net on dirait bakana eza mo trop quoi bon afa kutu naloba na longwe afa kutu nalobi na osala mouvement nanga ezalaki naye kokotisa Marie Paul na mouvement yunto Marie Paul na wenge voilà naye kokotisa siko Marie Paul namonaki kaka côté ya municipal wana namonaki na terrain municipal yemba ne te ngamu na bana oyemba ye pe abana koleka ye kofanda ka pembeni wana na ba grand soir moko boye après amoni nga na oyemba ye pe na moni neti ayo pe oyemba ka binga pe na yemba ka me ayemba pa ba rento baza na orchestre na baona ba rento reto vena après to commencer ni badio wana badio ngo ezokende bien après to moni vena biso buliti oyemba ka qui sentinelle na boila jamais de la vie attendez-le azama sa journal ya jonolo et pas bosi ye pas zoleka wana amoni ayoki ka moi nkunga moko ba tango aleki wana moni biso rikoko petit nanga rikoko yum tozoyemba me dio nayoki esa mystique un jour ekusala makambo vie buliti mutu ayebisinga dio yo na Marie Paul siko ayebisinga siko nga na kanga ngo na mutu nabia olexama papa na prophète na vie buliti a prophète donc na yebiseke yo na osalelo mission akota aussi Marie Paul na bulu wana ka vie buliti ayebisango na bite dio ngo donc epesi fo lokola Blaise Bula pe moko soka ye neti retard il faut deuxième soit remplacé mais deuxième soit zati mazaka wera soni na Blaise Bula mosoni tu moko azana retard au comprendre il fallait ata deuxième moko ya réserve azala yango na salela ki pe mission na kotisi pe na donc yom tu na Marie Paul na voilà na kotisi azaki ne mwana bandal ko ngamu na kotisi ya mouvement bon wera soni pe alobaki ke abi bolokwa bazane ti ba chabwala ya ko sala mission wana te ngai fo mutu fo alobaka ezaka président JB okena no komona wera poto naye na keno mona wera na bise na moni garçon moko kuna po garçon moko na moni donc deuxième ya bien abia yaza wapi comprendre abia toza ba chabwala moko mais makambo ngana ko lobelango mingi te parce que faut JB
parce que naketala pe JB pire mutu nanga talaka ba ndenge na ebisio partout na obeta anoya sikoyo tant pe na wenge donc pire on comprend pire donc tant que na moni ba epsinga JB pia nanga bi donc akoti o JB aboya ka makamu na ngate après na pe na ebise na kutana garçon abi problème ya te yakana ye yangwana na yaki na yepe asali test na ye asali test ne pas asali test esimbagi asali test esimbagi ya salaki sono ba JB est-ce qu'on doit gérer on ndenge nini parce que boy ba déjà ba ki na coulé na identité mosusu après au monde est-ce que président na mouvement est-ce que yondo le kaneni entre mais qui président wana ayeko zwango ngana na kati seri wana yakala wenge bazaki na bakaka ndenge wana siko tango ngana yeko kota nde bango ko ba vie mavo to bimisa mulolo to ko sala ba playback o to sala ka wana ba mulolo o to saki biso 3 ouais na studio Maman Ngebi après siko ekomi ke orchestre so marché siko ekomi ke ba vie ba pesi biso ba boule il faut ba structurer aussi il faut structurer ça donc tant on a siko ba structure donc ngana ina mu pepe puis tant on a ki pe wana makamu pour les autres lobi la vérité tant on a yaki siko wenge à part jour wana on a yaki to vandaki libanda ba masela mais siko to répéter wapi to répéter na sima Paris parler moko na tiri wana somero wana sisi ko lamba na dituka après ba 17h ba nini biso to ya ko répéter na sima parler na tili na tiri déjà na aussi ezaki sima parler voilà ngamu na ena mama kambutu wana ndengo zo mona ba esprit na ena ngona kati ya wenge ba mona ba tula paka ba mona pele do ta na wana siko tangu vie mavo wana siko yo to sobeta ba concert mulolo ebimi donc succès ba na wenge ba quartier ba nini on comprend ouais tango ekomi na makambo ba quartier siko to sali réunion pour structure kota to nommer pe mutu moko azala parce que bino tout boko zala raté orchestre faux chef d'orchestre azala ba confirmer nani président pe azala na ndenge ba musicien siko to ko sala réunion siko to sala ki ba réunion ka ba musicien ba membre te on comprend réunion ba membre te ka ba musicien siko te to sali réunion wana to ba pesi ba papier to voter ba tchagi de kombo wera sonne na JB to voter ba tangi ba papier JB eleki siko ngana FC JB omoni ndenge oleki wana ezanga wana sotala ngaka mutoyo abi mutoyo ngabi omoni voix wana ezaki yanga sona tchagi yango côté mususu doge sinon mais vous votez PJB vous votez PJB kasi on a zoibse voix wana ezangati mais na vota kieti ngabi voix wana ezanga soki na pesa yango côté mususu sinon côté mususu mtanga comme président on comprend après sikoyo wera son pona bambongo ye azui poste wana ale makaba chef d'orchestre confirmation et salami banini sikoyo réunion ezo continuer siko nga na wana loba makamu na réunion nga na loba bazoboya na loba yo makamu tika koloba nini ngabi nana makambo koloba bazopekisa nga po bayebi ke nayaki trop nzunzu kaka donc bakatisa neti na koloba mabe après na habité comme amarika bachiki vie mavo wana siko azobule azotala me muto na azosenga aloba eloko moko boye siko so babi neti JB loba bon monika il faut tozala kaka ba air donc il faut banini alobi na ye ora soni pe alobi bobo na boyeka alobi neka makambo baloba ngate mais siko na obule penza wana nga déjà do na muta esprit donc oui, le fils de Mbulamatari, c'est on peut s'engager net na lobate. Na commission marika ba chiki. Na bia na refeseka. Na chipi na marika boy, to vie wana bibo. Yo oligo lobani. Bo tika ya loba. On a massé. So fianga za nani? Président Mavo. OK. Président Mavo oyo
le président ya wenge président d'honneur voilà sikoyo masela tout inga déjà boye abilembisa yo makambo nini okoloba oyebike nayebi président omoni nde toza boye ngai navandaka na lingwala te na balovanda kutu na zone ya kini wana nakomofutela siko studio na nga moko na zone ya kini na avenue Tchela 127 napesaki yango mpe studio yango kombo mosquée oyokaki mosquée place bakotaki maki bana wenge sikoyo balobi bo makambo nini okoloba ngai yebi te vie mavo omoni ndenge naza awa nga so na ye répétition epai ya nsima mwasi wana mwasi yango so nani asisi kolamba te abenganaka nga mpo nga nayaka avant so na ye nakoti deja na 15h mwasi azolamba papa nini nga bite na ye répétition abi te yo beta tour siko nasobule siko tour yango na obeta na bandali nakenda bandako ya bato nga muna ye mpo nga na ndule na lelango banda bomwana donc naye mpenza répétition siko bayebi soki erepe ekobanda ero te papa beta tour ekobanda na tanto ba 17h beta tour siko na obule tour yango na obeta na bandali nakende otala ser na biso to nakende otala master moko nakomi kotourne kaka siko nayebisi président mavo wana bamakambo wana nayebisi so na ye avant mama nanga okosala tout te olukela biso ata siège via bato donc président wana ana lar na ye okomprendre ntango nayebisi okosala tout te olukela biso siège mpo nga nayaka nanga avant so nakoti nanga na siège nayembaka nanga nabandako nayembaka osala bien bon alobi mais pourquoi pas yango namonaki sikoyo ekomi ke siège vie wana abi boluka siège nakofuta caution nakofuta banini après bamasa mpe babule ndako baeme bwanga wana babengi eme bwanga mais wana eme bwanga azali na mikili ye aza deja na mikili na zingzong babengi sikoyo eme bwanga mais yokutaka bango te nakutaki bango te bango basi bavoyageaki bapara mais okaka même lisolo na bango ke bango eme mpe ndeko nanga mais okaka pena lisolo zeki no abanosa père na biso azalaki na net secrétaire de commune de Mvuzi père ba aimé bwanga baza ba ndeko ye azalaki commissaire assistant mais okali sona bango déjà que baza bato yo babandaki wenge voilà basi bakendaki sikoyo babengi aimé bwanga pe bamasa na ye apesi pe accord bafuti pe yango namonaki en face ya bamasela wana ndako wana eza baeme bwanga yango mte ekomaki siège ya wenge donc eme bwanga mpe apesi accord abengi maire na bango bana bandeko na nga balingi mpe bafutela na bango pale banini yango tokomi kofutela siko wana vie mavo atieli biso bakiti ekoti wana batutu bapesangaka mbote félicitation oza mystique vie wana be moto aza mokolo talaka maloba nalobaki ndako mpe bapesi do ndako wana na étage tout ça bakiti ekoti atieli biso na instrument na kati ya siège nga moko na clé ndako na nga te nakomi mpe na clé na nga siko nakomi naza na studio na nga kuna na mosquée na zone ya kini siège wana nyonso wenge siko ndako na nga na clé na clé siko nakomovanda kuna kaka nga moko na clé soki barepe vide bato babimi clé kete naketambola ntango naoya nakoma na ndako ya gaya ndenge wana nga moko sikoyo papi gene tolobela vie toujours tolobela sikoyo babana oya moko moko te namoni nanu kijabro na ye ambassadeur kijabro baye kotala nayebi te so bana osolola ye moto wana moto esprit pale ye moko akangaka ndako ye moko donc okomprendre ka kija yebi mene mpo bango bana ovanda fast siège yango banile masela koto oyo bawera son koto abi onga na yo ovanda nga sikoyo kijabro nabi te nga namoni kaka akati kambala moko akoti ne na siège ndako ya gayar bori koko ye moko ndako eleki gayar ndenge oye kitoko tokomi na biso na kijabron topema na biso na kijabron anini
après namoni nani deuxième motu papa vie na biso wazaki manager ya ndeko papa leke ba wera so wazaki manager ya vie Nico en Congo voilà o manager ya en Congo Nico ye pas zalaki kuna bozale kuna te ya zalaki kuna ka pa ba wera siko ye pa timbeli mwana oyo ndenge nini ba sololi nanga kisha habité papa leki pe de faux aya na ye papa leki aya na yeti tokomi na biso 3 ngakutu balobi bon tato komi biso 3 na tali na ndenge ke omoni na likolo na likolo za chambre moko oyo nga na kozala na salon wana su ya gayar wana ya likolo o comprendre siko nga pe na muta esprit na bipera leki ndenge aye azo akotani na chambre o comprendre biso ka kuna toche matela na che matela nanga na chango kuna pera leki aza na chambre talaka na tika ye na salon yo sala bien te na likolo wana ba chambre mais ezali na chambre moko na nyos espace biso totikali na biso na kijabron bani totike na biso pera leki tovandi tomoni nani so azoya wera son ye pa epsinga na azoya nga me yaka na yo bongo banda kala ozalaki wapi yaka ye pa ye après wera son pe aye tokomi combien 4 après nani so ayaki imaginez JBP epsinga na azoya na nga na sinkin banini abia nazoya nanga miyaka na yo yaka namoni pe jibe aye tokomi 5 sikoki jabrod ye banolala bakomi kolala na papa leki yango nalobaka famille na nga wenge donc ozo comprendre yango nalobaka famille na nga namoni jibe pia na pe aye donc sikoyo tokomolala siko biso 3 tokomolala biso 3 ngai wera soni na jibe tokomolala biso 3 mbetu moko na moi éponge ouais tozo lala biso 3 siko imagine nana olala kati nefala na kati yo wana ba question te ndenge basalaka so mutu aganye afutie kama mbongo wana opposer bato ba question ndenge ezalaka bo ntango bakolala bango 3 nani balolala na kati oyo bamindele basalaka neti babengango nini neti soki oganye neti batirage quoi batirage mutu soki parce que yebisa biso nani alolala na kati te kasi batirage te ezalaki yo mutu alolala na kati est-ce que ozomona ngai nazalaki déjà vie na bango est-ce que vie alalaka na kati yo ozwango nde est-ce que alolala na kati reso complète nga vie na bango siko mutaola yo vie na bango wera siko pe vie jibe donc jibe mutaola la comprendre ndenge ezalaki wana siko siège mututu batutu baye na siège yango nomonaki toke matadi tobeti concert na matadi toke bandundu mais les gens Blaise Kombo il y a Blaise Kombo betel bisoté yom to mais Blaise Kombo akufaka ndenge nini kasi Blaise siko tango akufi wana nga na sina na wana yo mikili na yaki na 89 OK na poto bon yo nga pe yo ngandeni kasi tolobi bana wenge bazokende sikoyo bango balobi bawana bango deuxième tour nga sikoyo attends ko payer donc naza mutu nalobaka trop obika baidolosi na koti na mouvement sikoyo nazoyebisa bango sikoyo nakende kolobela bana poto ocomprendre bandimeli balobi ke ye liboso mpo ye makelele mutu atiaka doki bapublicité ya kolobela te masolo ezalaki nango bien nga na ndimi na batie nga liboso sikoyo na liboso wana batiaki nga mpe nayebi te tokendaki nga na pipo il fallait premier jour wana toya biso 4 ale makaba na donc ngai pipo la muzika Maradona ale makaba il faut toya premier jour sikoyo tellement succès ya wenge
ba ale makaba bango bazo sana ba nzonjing na bango na Maradona ba sa ba nzonjing na bango na bobongo yo mwana mayele siko jour wana bango ba yete ba sana ba nini siko tolandi bango tina bobongo après a déboler bibo toleka aéroport bino lokwa boyaki nanu te boye retard mais bolanda biso kaka mais bino bokende sous lelo te deux personnes ka ba okende bale makaba pe balandi biso na sima toketi aéroport nga pe tomati na aéroport yango na salaka nzembo moko boya mundele na aéroport anjili bosabo matina pepo pesi baninga revoir basouete bana bana oyebi nzembo yango danger yango wana kokitana nga na Roissy vendredi senga na mpepo kokitana nga na Roissy vendredi se neige kokwea hiver kokitana nga na Roissy. Ah bonjour messieurs mademoiselles, je m'appelle Boulambemba, génération nouveau-né, ambiance na montré na lela sika gigi Switzerland sandu koti bebe na brochambita dikando bafinga kaeri koko mobola lelo bango kaka babelobi mabele ya bankoko bango ma oso comprendre tangu na ye aïe danger siko bango fallait baya dimanche mobulu masolo changer donc baya ki susute masolo changer nga na sina koma kinanga mais wenge tangu biso toyaki na wenge pesa nga 5000 francs français tango yaki tangu na maboko a partir ya Kinshasa na maboko na aéroport ba pesa nga 5000 francs français na ndenge ya wenge bon na mona ki yango pe bien parce que na wenge bana olongola pe ba enveloppe ah bon baba na dégrainer ba enveloppe nani parce que nga jumsu na su enveloppe na nga boye na tali penza bo nga non oyo nga na banda ba esprit na habité fona tuna vie mavo na longoli bo na lukaka vie mavo nga beve ezala raté tala enveloppe yango avion nga tali bo ba enveloppe ba do ba changer kango ba changer omona pe ba komi kombo na yo do ba changer kombo ba che kombo mais enveloppe mususu vie wana timbeli atimbelaki yango bon mtano sala dena toyebi te mais jour wana na aéroport namoni penza ke wera so apesinga wanga banda o 3 ngabi te bakisa o 4 te bakisa nga penza mais tellement jour on azokende pour la promotion pe premier musicien donc azoya na confirmation wana bango no be poto te mais EPT donc apesinga 5000 siko apesinga bon 5000 on les bon esprit boka bola ngona pipo ngana boka bola ngona pipo na psi pipo zana na courage azawa na mbongo ezali ya orchestre kende yebisa yeke yo pe foza na subsistance na yo parce que yo pe foza na l'art ngana na kokabola no ndenge ni pipo ndo betani pipo drummer pipo la musique pipo lobi me ndenge ni bango balobi to kabola ngabi pipo na kopesa yo te kende azawa na pipo pe atie courage alandi wera son penza banini ale makaba e wana me pipo nini banini pipo alobi bete ya lobi aza déjà na 5 wana kopesa nga te nga pe fo nazala mbongo ndenge bato bayaka poto otala kaka mbala moko pipo bapese 4000 francs belge jusqu'aux 5000 francs français kabi pipo l'essentiel aux huiles banini yango na monike tomataki banini siko ndenge bango bayaki te wana bo tozeli bayaka te après na kozela wana nga na bana ozela bango na musicien na ozela bango après nakeluka bato akala po nazalaka toujours na temps toujours nakeluka bato akala sikoyo mpo na repetaka yango nakoluka bango te na ndenge ke nazalaki na buna te nasala mouvement nalobi kaka na repetaka après na boule pe nakobeta pe album mais nabi te na repetaka kaka fo nazela kaka baninga na ngai fo baya kaka parce que fo nazela bango to repeta obi série moko après Adolphe Aye
mais qu'on répète, on doit répéter dans studio plus. Dans studio plus na meni montant. C'est là. Tant que yo sais combien de temps au bangon nan bazoyate. Ils a eu une année. Ah bon? Ça a eu une année. Ça a eu une année bango ba été mais nga déjà na. Ça a eu une semaine ou après 2 semaines. Une année, nga déjà na une année on a déjà ta musicien faut na répéter. Côté na docteur Zing. Na bengi ba docteur Zing to répéter déjà na ba meni montant. Na kutani pe na masa na nga boss matuta mwana matadi to betane pe na mouvement moko bona matadi na récupérer sous boss wana po akende kutu ba viva wana nga muna zwaki na boss abetina na El Paris reprendre siko na récupérer wana El Paris te to zuka boss to zo répéter tant to répéter wana Adolphe a vacances vacances na Mikili vacances na Mikili tant Adolphe a vacances na Mikili ngana so ba te tant Adolphe a vacances na Mikili eza kutu bien Adolphe répétition poto répéta kaka siko na geluka sous César na suis César siko na suis kana di 2 jours que César ba répéter yo fozala César 2 jours wana ka yepa koti lubwako bakangi na tikalika na répéter kaka nga moko tango Adolphe a na sepeli yaka rep Adolphe tango amona nga na rep tango ya zongi vacances wana akepoata abiono asali mouvement répétaka après ya zongi na ebakini bon akeloba kuna ke bo akepoata bon alobi ke oto bandaki de ba répétaka banini bo ya wana comprendaki te tango wenge siko baye wenge baye ngasiko na boule wenge baye ero biso toki na ba réception wenge siko baye ba okita na za 20 na Bruxelles ba masa Paris ka obi ka ba parisien ba ba to ba esprit ba yo ko c'est la bango na Paris te yo ti bazo kita na za 20 yo foza na wana ba monio déjà que les fils de Mbula Matari na kati ya Bruxelles déjà ngabi récépissé na koti na commission netka wenge oya lelo ba oya na 10h nga muta esprit na bite ti bazo kita boye nga fana na galerie Lixen ko soki wenge bakiti na 10h ba ko boule kaka ba beta tour na galerie Lixen po galerie Lixen soki na Bruxelles donc mutu il faut que ndeka net ba musicien ndenge ba oya il faut ba beta ka tour na galerie ba ba africain bazalaka wapi côté mouvement si on attend na masa mo wipsinga te tokene na aéroport pona que nos la bango ba kita na 10h ngabite ngana pemi na galerie Lixen bango ta ba oya ka koto ndenge moko salama gitango pe baye ba bisi bango ka galerie Lixen ba kota kana galerie Lixen ba moninga na yambi bango ndenge nini mais ba musu na oyamba bango ba musu ndenge ni ozelaki biso kuna na Paris te ngabite bandeko bino bo bandeko foka na yati koto ababa kita na za 20 za 20 après pesi ke yambi bango wana sikoyo ekomi sikoyo na yambi batu nga pe na vandaka na Bruxelles te na zeli batu na galerie sikoyo babimi sikoyo boye bazotambola boye bazotambola boye baokalkile nga te nga na olandaka bango nsima na basela loko aza ndeko na nga mais yo oyaki ndenge nini fale ozela biso kaka na Paris ngabi te naza deja awa nayebi mutu te donc ndenge bosaka wana na olandalanda bango ka nsima donc naye na wana mouvement naye ka na olandaka nsima asoyebisa bango tala kaka donc nga naye kaka mpo na bino tozokendekende bake na ke moko ezalaki wana mpo bazwa taxi nga mpe nazotala naoyaka nsima après mpo bake nosala balance pour le même jour wana concert après namoni Didier Masela après ayebisi kota na car nakota na taxi quoi ntango akoti na taxi mpenza na sentir mpenza ke otokende balance tokomi sikoyo na balance tokomi na balance wana nakanisi tobetaki na Claridge bo basala bakombo wana ifo ezala Claridge sikoyo ta tokomi wana tokoti na balance topemi obike neti ndenge babalansaka musique ondenge babalanse musique boye
na kati ya Clarice jiba lobi to balance bandi to banda molanga malasi na comprendre te donc micro penza donc to bandi sikoyo balance jibe piana do to bandi molanga malasi siko na bia lelo na soir danger yango no moni to beti ba molanga malasi na ba balance sikoyo komaki na grand soir sikoyo era concert andole grand soir à concert sikoyo jibe piana présenté tozali pe na muninga na biso Rikoko Bulambe ya ki banda kala na Paris mais lelo azana pe na biso awa donc molanga malasi to beti molanga malasi donc Bruxelles ningani danger wala beta ko 40 esprit beta ko na studio te wana na beti kala ndenge to beta ba koela nga basango na yo ba koela nga maloba ya bien te mama wana to beti kala ndenge wana après ce deuxième concert au to beta ki ce deuxième concert na bo salle wana na oye bango soute za salle kana ba Bruxelles salle mususu au to beta ki ce deuxième concert na Bruxelles siko na comprendre te na comprendre te que nzembo molange malasi bandi babandi yango Marie Paul azoyemba molange malasi azoyemba menga na koto yo babengi nga te na monete nzembo ebandi Jean-Jacques ebisinga me nzembo ebandi nzembo na yo me Marie Paul oyemba na monika nzembo ebandi nga siko na zali koto Jean-Jacques ebisinga nzembo no ebandi molange malasi babandi yango ndenge nini ngabi babandi nzembo boloka nga na muta esprit na yeko bure ba histoire ba jina ifonge na ba zaiko o comprendre c'est nga ta babandi yango wana obi na ko molongola batu na olongola batu siko na salle na zoya siko na matina podium obita na patina podium ba esprit ba jina ko na Bruxelles wana ba ebinga kata nzembo di to bandela nzembo na siko ta na simbi microbo na simbi microbo oyo Marie Paul akanga mika na microbo ba o comprend nzembo na ngati ba Bruxelles je m'appelle Rikoko Bulambe le fils de Mbula Matari nzembo eza nzembo na nga signé molangi ya malasi tozo bandela ngo bige jibe batalani penda na wera batali Marie Paul nzembo na ete nozgo sadi longwa et ça la soni après à longwe et ça la soni netika to bunda nae netika to bunda nakata salle nakati ya salle siko tangu na sisi nzembo to linga to bunda ne siko na sima wana batu ba pekisi kaka ba expliquer pesa nzembo na ye tangu ye ata obina ba politique so ba pesi déjà signal banini soki mutu wana pe ala mutu esprit nde na yaki korefese ye fatika mbala moko mais ye sali nde ta insiste okopa bango mpe bayebise me ndeni eza nzembo na yo te okomprendre yango nomona esalamaki ndenge wana nayembi après nayebi bon problème eya te masa moko ayebisinga yaya natali ye bonga bia mutu oyo fona bayebise yo okotaki déjà na récépissé te soki bitumba sukoto oyo ekosala bien te toza na récépissé nango nakalmaki nanga mpe nazongi nanga mpe Paris siko ntango nazongi Paris siko boye nalobi sikoyo ndenge bakoya na Paris il faut aimer bwanga bino mpe fo bobeta zingsong mpe fo bobeta donc eza ndenge wana bino mpe fo bobeta bato akala banini zingsong na aimer bwanga bayebisinga biso tozosala tu yo obeta parce que yo ozalaki na bango biso lokola biso tobima na biso afa yo tikana biso biso tobima na biso afa yo nde oyaki yo obeta na bango bakonseye nga ta bakonseye nga wana nayokeli bango toye tobetaki na Montreuil premier concert awenge na Paris na Montreuil na Montreuil wana siko concert oyo yokaki ke concert ekatanaki na concert ikutu tant concert na concert mais tokoti siko réunion na vestiaire na vestiaire na fâché mabe
batutu bazolo batenga na fâché penga na kata vestiaire nga bitala ka pour le monde déjà oyo eza pari nyombokola nga botala kaka ngazala naemba banini po nasali mpe promotion trop na kati ya Paris sikoyo toa na Paris donc il faut na lobi wana na kati ya festival obeke nazoloba chacha kuta sanga tika na woloba mingi tika ngapi oh Jaco nazoloba bango bazoyoka bango tu bazoyoka nga siko na kati ya festival na oloba batutu bayoka bayoki na monga président Jiba be oyemba ngapi oh président lobi président lobi Jiba yemutu président lobi oyemba wana sentiment siko na telemi siko président sa lobi mutu moko pe alobaki sute président sa lobi siko président alobaki na yemba mama batu musu baotala nga biso mabe na kati ya podium babito kotala siko tape toyembi wana danger toyembi siko ta toyemba wana so na beti ka vocal bo ba mère à Paris ba mère à quoi ba donc bango no sukari koko soka jiba vocal oli comment la mibaliki donc yakana danger donc succès wana siko donc epesaki neti succès ngo kende mingi neti kaka Jibenari Koko on comprend après comme ndengo wana premier concert wana bambi kiti kiti moko utei kuna ba donc ezali neti kaka bambi kiti donc côté awera so babambi wera kiti babambi kiti donc epesi nani oyo natala boye na kati ya salle natali boye badefait de Will Kombumba natala boye bacamionnette mbele bazalaki bazokalme natala boye eza de Will Kombumba etala nasui micro de Will Kombumba calme ezala po ba air wana mpenza do rikoko kaka de Will Kombumba calme ezala soko tala loba de Will Kombumba calme ezala oyebike na comprendre te bango balingi bafiliase jibeke neti ngamu natindaki bango ete jibe pe neti bato babia mutu nona ye te mutu atindi bango mutu pire yo kaka oyo nga nazalaki na nga natindaki te siko jibe pe ntango alobeli nga wana etie nga kanda te babia me yo ndenge nini banini ngapi nga nasali nini nazwi siko micro bana Paris bosalaka ndenge bomoni c'est le fils de Moula Matari Rikoko Boulambe lacrymogène donc partout pendant le concert sili voilà yo te bazwi siko bato oyo baorganisa ntango na biba na Paris bosalaka ndenge bomoni mpo nga nazobe eza nga te bocomprendre te siko nazwi micro bosalaka bana Paris bosalaka ndenge bomoni mbala moko bapompe balacrymogène concert esili encore jour yango nalataka pantalon ya Dick Kembers ti awa marke jo balara banolata ti na motema awa siko kaba penza awa na bana utsolaka na bato naosolaka na bato do naosolaka la mbemba le fils diplomatique danger deuxième concert à Paris na Bataclan oye lisusu na ye lisusu na ye pe boye munika mine monsieur Simon so bandenge nini na ya boye o misien ta po lelo Bataclan susu fona yemba na comprendre te balobi ote yo batie kombono na liste te balobi yo osapini okoyemba te nga na yemba te na Bataclan penza de concert nga fona yemba bamasa baye baliki bomolo donc bana Paris baye bele nasomona na ba défaite mère Malou nde bazoya mère Malou amoninga libanda biri koko nini yango ngabi te bazoboya nga na kota abiri koko kota te ndenge nini soki balingi yo pe te sala kaka ya yo ye mutu apesaki nga mpe babulo abi soki ndenge wana te sala kaka ya yo après bana Paris batie mobulo wana balobi bo okota bametre baye wana bametre na nga ale babeti monsieur Simon double bete double vide moko etikali nga na koti nga tiko na koti ka mbala moko na koti ti nakeluka na koti ti na vestiaire siko
namoni Blaise Bula epsinga te bango baza kuna me balobi yo kota te ngabite nange namona bango po tosolola banini Blaise abi ote donc balobi ka mobulu banini wana nasina koti Monsieur Simon basi bali azwi double siko nga na koti kuna na vestiaire baboyi kaka Papi Gen tolobela vite tant baboyi ka wana nga nazo insister ka na kati ya vestiaire oyi ba maître ya batakla ba kanganga moko na lokolo moko na mutu na ngina sala force pour na sentir so na sali sous force bako betanga kako sala faux bako sala nga faux pour na tali déjà ba maître mystique yo ba batakla ba kanganga moko na makolo moko na mutu ba bimsenga na nzela sima ba bwaka nga ndebo ba bwaka nga lo saki natala bo montra ore bungi siko tellement batakla na sima wana mulili wana ko na meki ko luka muke montra na monika ba mulili aboy na ndenge ba bwaki nga wana ngafona bima na bima kota porte place batu bali tanga na bimi wana na ba masa ba moninga susu yo kota ki nga bi ba bwaki nga lokwa saki na sima kuna ba bwaki nga lokwa saki na sima ba masa ta ba moni wana nta bitumbe bandi na porte ba lacrymogène bitumbe bandi après sikoyo mbila kwei bakanginga na koti garde la vie sikota na koti garde la vie mbila eko tala boye concert esili ezande boye concert tango esili mbila tali concert esili batiki biso na ba master to ba de wil kombumba baliki bomolo bakangi biso tango batiki nga wana biso tozo ya sikombangu siko tolobi lokwa batiki biso boye na 6h tokende doki bagay okopra tokomoki mambangu tana tokimi mbangu nakuti bisa wenge ba mise bakoti siko cousin na ngande mutatika la kazomela ka mwa shimboki masela siko te ba moninga la musika ba masela kota ye wana na so ya rapide omi kitana komika bisi kwa c'est grave na sukika la bisi wana or kuna na kati bazo finga nga mwana matadi moko do bazo finga nga na ndenge moko siko mari pola zalaki kuna na kati azo yoka bango siko epsinga moni place wana na bisi tango komika niveau de finga yo do ba sasio ko sasa de pola ko zenga do kisaki ndenge wana bon problème yate on comprend nga epsebo de Paul yo pe travailler kaka eza vie na yo nga mutena oyebso makambu te mutena mutayo tala makambu na ye nga sikoyo doki balingi nga susu te yango na batournaki mpe basali batourne na bango mais partout bazokende na baswisse banini bazobetaka molangi ya malasi bazokontinue kobeta yango après yango wana nga pe sikoyo nayoki mpe bamare malunde balobaki salaka yango wana sikoyo ale bayeme bwanga tokontinue sikoyo kotravaille Marie Paul mpe place atikalaki na Bruxelles balobi bakofuta ye na kini fazonga bakofuta na kini bakofute na franc Congol France na Zaire baseri wana sikoyo ye patali bakivalance bambongo yango lobi aokenene mpe susu te yango namonaki biso mpe awa nayebaki déjà Marie Paul aza kuna mais biso tobandaki déjà na baeme bwanga siko bula El Paris nde na bimisaki yango El Paris eza ngati wana déjà torepetaka siko totindi neti tokolobela Damien Di Monekene aza mpe cofondateur aza producteur na nga Disco Hit producteur Damien Di Monekene mpe naipsi Damien Di Monekene producteur na nga ke no récupérer Marie Paul osoko prata ba ozo récupérer na Bruxelles okozala fondateur biso to travailler déjà siko na chaki aimé bwanga fondateur pour na kombo ya wenge nga na pesi El Paris siko na kombo ya wenge ta ba omona aimé bwanga na zingzom attaque royate parce que ba yebike baza ba fondateur sur nga na saliga El Paris mais na bité aimé bwanga fo fondateur nga moko président on comprend que César Loboko ndo lobaki voilà on a récupéré César Loboko yango no mona ki tobeti molangi malasi ndenge zalaki ndenge wana to récupérer Marie Paul tango azo ya mbala moko awa
azokota déjà studio mbala moko bato pe bazokabela ye po azoya koyemba déjà Molangi Malasi. Parce que album Molangi Malasi banzembo nyonso banzembo na yo. Banzembo nyonso album nanga. Ezali Molangi Malasi nani? Ezali Nouveau Testament. Molangi Malasi. Bolingo ya Molangi. Wana Molangi Malasi. Nouveau Testament za kala mingi teo. Examen à Jérusalem kala mingi teo. Proclamation na paradis kala mingi teo. Examen à Jérusalem kala mingi teo. Proclamation na paradis. On est allé Nouveau Testament. Voilà Nouveau Testament. Mabora de Will Kombumba. Jalma international. Voilà. Do bango azaki na ba nzembo te. Ba nzembo tuka ya ngai. Na yemba pe lik bomolo. Na yembi pe disco hit kindiata. Bolingo. Enokela bambula. Bolingo. Engela bapokwa. Pona nino salinga Roger Sunga. Comment Roger Sunga? Pona nino salinga Roger Sunga. Pona nino salinga Papa na Deborah. Na betaki Sunga munde wana disco hit kindiata. Banzembo tu wana ezali kaka yanga. Après ndenge salaki succès wana. Après Marie-Paul a lobby siko photo ça la 3-3. To beta to ego récupérer to epsibe Damien di Moneken le travailler à trop. Ba to pe bazo ya ko solliciter mouvement to récupérer ba honnête ba Francis Kalombo. On comprend donc on dit que le pe poste a comme président yo tigale no doyer po batu wana ba ya po mouvement et tourna. Parce que to yo tigale ga ndeng de photo récupérer bango to récupérer Francis Kalombo to tche président or Francis Kalombo batanga chiki mona Marie-Paul ozomona ba idéologie ndenga ko boma mouvement to yeba gite batanga chiki monga na yebi na ngati ngana mutu malamu ndo yebi ka biso ba kasavubu naza muyombe ba spera ba kasavubu nazo récupérer ka batu nzone ba contre boule ba contre boule contre molema yango no mona ki Marie-Paul a pisinga te photo sala 3-3 esprit net kaka Francis Kalombo albi a reproduire nganga nzambe après ngana lobi non moni sikoyo na epsi Marie-Paul ke yo il faut esprit pour ngala muto ba esprit na bite yo faut welisa na clan wenge premier musicien ça l'album na ezangari Koko Bulambemba Molangi Malasi sikoyo yo faut welisa nganga nzambe des l'album na yo on comprend et comprend ça ngai yo omoni idée na pesa banzembo ya yo kaka te ngala o chate ya tsinga o chata 3 banini o le ko komi bo chata moko ngabite yo cha comme c'est ko pesa yo pe makambo bosoko lingi pesa ta zingzong nzembo moko yango zingzong a chaki de septa OK zingzong chata nzembo moko yango Marie-Paul pe nganga nzambe siko na ranger banganga nzambe wana na sali ba arrangement ba nini ba decepta wana ngamu na salaki yango zingzonga eba ite na kombone pe kozala na nzembo oyo ngamu na travailler ki yango siko bango lokola mwana Mobutu aye a signé contrat nanga Saddam a signé contrat nanga siko yo ngape na bule kana signé ka po problème ya la nango te mais na epsi bango to okenda biso te na signé ka loko to suna biso mbongo na ete ata monika bato bazwaki na ba mbongo te mais na signé ki ça n'est rien po to okenda biso te po to sala ba papier te dans la dogité toi ba dogité siko to sa ndenge to zomaka kini ngape to ba loba ta na loba na ba TV kuna do samu ça peut bien te na pesi or bango bato bazaki na succès te na mikili na ba erwana bamoni yango vrai boule to récupérer ba JDT ayaka ne déjà protocole ayaka ne musicien te to récupérer ki na El Paris na sortie officielle bazalaka te na sortie officielle to zalaka na sortie El Paris na attaque chant to zaki tozalaki César Loboko tozalaki na Rita Kweniau nga mogori Koko Marie-Paul na Takshan après tozalaki na nanio na Kike Mignon mwana bandal so bango bazalaki te tato bimi tolobi non il faut to récupérer pe bana bandal bazala yango to récupérer ba de picho
to récupérer ba JDT ba koti bana bandal pe po epesa peke kitoko siko or batu wana siko basalela ki twadi basali ki twadi bake sans papier bake sans papier yango na baboma El Paris yango baboma El Paris na bango me yanga ezali po yanga eza AI vous comprenez bakenda kuna ba changer El Paris koma ya E et L o bango babe takuna na EL oya biso to molanya malasi banini tout ezali AILE bango ta bake kuna sans papier bake sala idéologie na bango ya EL ba komi donc soki sikoyo Zenon apport ya Francis Kalombo ezali nini na mouvement bon to mona kaka Pascal na Francis Kalombo ile bino yem de l'action bino bansela ba boa banini te ya gipo a soutenir pe to moni ke yango to lebito tika epe yo boyi babi bon apese riko boyi na ye yo ko bio tenga na ko kana makambote te ya kaka pone ti muto alinga soutenir bino yango to lebite bon lokola mutu to pese kaka azala président soutien on ndenga makambo na lobino président na ndenge ya orchestre po ayaki pe na bulu ke deuxième album wana nganga nzambe ye muto azo financer ata muto azo ya déjà na financement boko tika ya kende te yango to zwaki na bulu wana lokola akendaki pe ayebani na Saddam Hussein yango pe ayaki to sololi nga pe nazali na stratégie ka bona signé na numena kotala après yango bakendaki kuna sukota bakendaki pe basala ba 7 ans nga pe awa ba 7 ans bango basalaki nga pe awa na récupérer pe ba César na eko récupérer ba GF Fonge frère récupérer GF Fonge boye moko ayebi déjà masolo ndenga ayebisaki bino na kokota suna ba détail te na yebisi GF bango kuna bakoyeba basoda bakombi koyemba na El Paris na ebite soki ndenge il faut loki pezala na mema na Château Rouge na lebitala uti musala soda ba te wana déjà yango te quoi on comprend il faut loki ezala ye moko pe alobi vrai boule to koti Château Rouge sombele ba deyar wana ndenge kaka tango bakono kofutanga na kini ta bafutanga salaire nanga wana wana Marie-Paul pe bazo futa ete mais so nazui salaire nanga na pese ka mo ba 10e wana poye pe asomba ta deyar na mekako so na sombi 4 deyar ya sombele 2 deyar wana pire nga penza pire nga rappelez pire nga mais bon lelo c'est la vie quoi mais Rikoko je crois que toyoki histoire au moins tout ça qui vraiment obeta mo histoire mais lelo yo tolo baboye netono mutu no boye eloni le entre yo na Marie-Paul qu'est-ce qui ne va pas nani oyo zowe la combo pona ni pas zowe la combo entre yo na Marie-Paul na te so la ndinga beso comprendre qu'est-ce qui se passe entre yo na Marie-Paul mais non ngana Marie-Paul eza le côté akendaki awelisi orchestre na yete ya ke sans papier na sina expliquer botango akendaki sans papier on est pesi ke ba vanda 7 ans sans kozonga koto yango ne salaki ndenge et puis ba changer pe elle ngana Marie-Paul problème ya te mais il a changé elle na ye tango akendaki kuna a changé elle na ye donc c'est a changé combo ya mouvement na ndenge na ya elle wana ya changé po ya komaka elle c'est ça le problème mais bokenda au tribunal oni bokenda te rien ya changé ka elle na ye bona mona kaka so monika muta changé elle na ye c'est que ye pas comme mona ke akoma na ndenge mais c'est ndenge kasi mais pour le parce que leader ya wingel mais so ka te ke nga na boyi ko kende kini bango bato ba réserve ya mouvement na bato seri wana ba yaki na banda kute na mikili o comprendre na bato bazo telengana na El Paris na bato nga na bana encadrer na so encadrer bato me bato ngo ba signer na bango na okanga bango na maboko mais siko bango bakoya ko kende ndenge nini pendant que yo boyaki c'est-à-dire babeta on est mokulu dimba mais so ka te ke bango ba signer ba lobi Saddam biso to ndimi na biso siko Saddam pendenge ezalaki wana alingaki pe bamona El Paris na kini on se comprend ye pe Saddam alingaki amona El Paris na kini siko tango bato wana bandimi na bango
pour atali ka Rikoko nga ce qu'on appelle ça condition nga avant nga nakende kin Saddam Hussein faut amona ministre de l'intérieur parce quoi que Pasqua lo basiko Rikoko lokola a commis ce immigré Saddam asalelanga makambo ce connaître na commis immigré qui nazo kende mboka nanga siko donc Saddam muto aye kozwanga qu'il faut mon ministre de l'intérieur donc il y a des démarches à faire siko bango ba moninga ba démarche après ba démarche Rikoko kwa zolo ba wana Saddam Hussein bango ba mona kanga succès donc bazo kende kini sans papier bazo bateke tango sikoyo bango bakeki wenge sikoyo bazaka na visa passeport enta ba beti kwenda futuka siko so ba na mikili boyo Rikoko atikala ga ye moko taba okende pe kuna les sans papier yango wana wenge esaka na biso après do bula Marie Paul c'est zéro fiasco ti lelo monite El Paris ti lelo batu bakomo lela El Paris ekomi ndenge nini eza faute ya ndenge wana yoko ke na terrain moko te toso donc El Paris na wenge wana bino boke bango bazoka visa bazotambola biso siko yo kenda kuna 7 ans siko bakomo zonga moko sing-song azongaki ye moko Marie Paul a compris te bazayaki ne na soir mutu azonga na ye esika azali na doki na ye azalaki na doki te abimeli papa na bango abanosala epa Mobutu donc bango tu bakendaki na doki te baki na doki te bango tu bakie kaka mpo bamona na tv bazobule te kolo idolosi ye mongo apesi bulu ke ifo Pasqua ministre de l'intérieur bango bake sikoyo mpo bamonana ta bake kuna yango epesaki bulu ke wenge sikoyo omoni Rikoko kutu ayete et puis bango wenge bayebi ke c'est Rikoko mais bamoni ke ekomi nango bato mosusu do bato mosusu wana bazokalkile na bango te okomprendre bazotalaka ata batali wenge yango El Paris yango bato batali bo oyo mpe ausala ye nani do bango banokatisa Rikoko soko ta bamona na bango mpe Rikoko te yango nomoni ti lelo orchestre mobulu nga nazo maintenir ka toujours maintenir ka toujours El Paris nanga ezali ya AI ndenge na komaka ngo siko Rikoko na sentiment obino bosala batu na wengi El Paris wana est-ce que boko sangana souterrain comme tard mais siko toza déjà bambwa embumba to sangana nde obi système ambwa embumba expliquez batu non obi yango te na ba école oh banocha je sais pas na ba livre ko na ba école banozala netika les lions les chats et les au monde ba livre mo to notanga yango mbwa embumba siko na ba Congo système mbwa embumba mbwa eza chien mbumba c'est les chats donc système katuka vate vadia meneto mbwa embumba katuka vate vadia ezaki ba proverbe moko ono sa do bayoka na neti longwa na mabele na bilo moko ndengo do siko donc relation na Marie Paul rien bon azande konanga mais relation siko bo ye pa komo mona koma président na ele na ye wana siko fwandi masiko ke soki idéologie ozala ozongi na AI songi place outaki place mutamu place na pesa la idéologie Rikoko c'est ça Rikoko c'est ça yango wana na je crois que bobeta masolo na wenge wana wenge El Paris bosalaka makambo je crois bosaki binotu hein mais so tali bien pour ni neti mo komba Rikoko neti eza neti ko dimi mais comment Marie Paul ezalaka te kasi yango wana toujours tozozo ka pona kisasa wana bakenda mais tango akekuna batu bazelaki Rikoko ayete ya vandi wana après tika yeko revese tango a revese mais après revese mais batu baomona ke abetaka banzembo nanga siko décourager au moins ça eloko mususu nga pe moninga lokola ye akenda nga pe décourager ki nga okenda nga sukini te omona uto kende na salaki 33 ans isa mwasi nanga la femme de ma vie ye mutu mami bobozo donc aipsinga non
photo okende nga siko na bana olinga nanga siko okende te po bango bakende kobebisa déjà El Paris. C'est pour cela mais batu baebi Rikoko comprendre mais nakendaka te soko yebisi mutu Rikoko bulambe baebi nzembo molanga malasi baebi bo batu mususu bazelengi nga mpe na bakini nakenda te siko bango ntango bamonaka bango babetaka ngona na kini bakomomona neti bango on comprend la femme de ma vie mami bobozo donc abi non eluba bamongo abi te mobali na nga en tout cas photo kende 33 ans nakendaki mpe na kini yango ndenge boyokaki basango nakendaki mpe na kini yango nakuti mpe bamasa toujours baza bandeko na ngai famille wenge onga nalobaka toujours histoire ndenge ezalaki nakende otala mpe Werason namonaki ye nakende otala mpe JB piana na concert nayembaki mpe molangi ya malasi na concert ya JB Werason mpe tokutanaki Marie Paul mpe tokutanaki na ma campagne tokozaki na biso mpe bien mais ere moko kaka bapolémique ndenge ekoma après nayoki Marie Paul akretien nga yango wana omonaki nga mpe nalobaki mais bango tu famille na nga babiloko wana ya kolobaka mabe histoire eza histoire ndenge mpe histoire esalamaki neti maki bamisia wenge bakotaki maki na moské nazo na kin na komi na kin chéri Coco mais siko lelo bamisia mosusu soko tuni bango bokotaki maki wapi balobelaka na bango mpe yango te mabe siko il faut balobaka ba vérité nga na olobaka vérité histoire ndenge ezalaki bon histoire eza nango te ke bafingi mutu ezaka histoire ne tolobi la vérité ndenge mpe nalobi bo bazaka bafamille na nga lelo ndenge ekoma nango mpe mibale problème ya te bazali ko ekoma nango mpe ebele bawenge mpe ekoma nango ebele El Paris mpe tobo ekoma nango ka ebele ozosusu na bilengi wana te ya banzembo wana lokwa babima molanga malasi lokwa banzembo oyo comme na nini banzembo na yo kaka est-ce que ozosusu na bilengi wana te kasi mikolo oyo singelanga Brouette oyokaki yango te nawaki Brouette Brouette a travaillé single na ki mikolo Brouette ezobeta ekoti déjà na sali yango déjà na audio ekoti na ba YouTube pour s'abonner à la chaîne Nanga Rikoko Boulambemba .officiel donc ça mikolo yo Brouette kasi nga Brouette na memaka bango mosala esili bachenga à côté Brouette mikolo yo boyoka Brouette bo comprendre que idéologie eza kaka mikolo yo tout voilà album Nanga métabolisme mpe ezoya album eza métabolisme sur YouTube mikolo yo bokota boyoka Rikoko Boulambemba .officiel na chaîne nanga boyoka Brouette bo s'abonner danger napesika mbote mingi na manager na ngai Héritier Mvuki na bakini Eric Mandala bambote na bino le boss Abeda Chu bambote na bino ya trop sikoyo moi vite fait toi aussi c'est un biso mais moi vite fait air mo be ko vanda pe na mikili yango belo net ka ndike bomelo bo makambe bele te ngakaka ko vanda na mikili ebomela nga ba makambo ebele te po na mikili na vanda na tambola na beta ya trop omoni ere ezalaki ndenge balobaka lelo omoni lelo ba jeune musu pe baye na système yango à part orchestre mais combo na ye déjà o comprendre ne tozalaki ata tozalaki na wenge ata toza El Paris mais Coco déjà Boulambemba en tout cas ezalaki déjà bon navandaki na mikili na beta déjà net na beta na Londres na beta na Union soviétique na Tallinn et bomelanga makambo te na tourna mais problème na nga ezalaka ke nazali dire na promotion te parce que nga nazalaka so net kaka bapeso 15
net 15 000 bapesi yo sala eloko moko bo nasali na nga nazwi mbongo nasali na nga navandi na nga te comprendre ozo comprendre navandi te bo air mpe ezalaka susu omoni na ba air wana topasaki mpo na pasa mpe 8 ans sans papier na ba air wana mpe eza sans papier ozala na mbongo tu na boîte ozala mbongo tu otambolaka nango bon naza mpe mutu nakabaka après je partage quoi nazali mpe na compte te soki ozwi compte na yo mpe sepa ndeko na yo adame so ozwi ya mbongo na net babijou j'avais plein de bijoux nakozwa boye babijou opesa koto bobombelanga okoya boye bakotisi yango na mopie te montre okwesaka wana oro omonaka yango ti lelo ekenda nango kaka yango wana ntango naye kobeta mpe bamolangi ya malasi do succès succès danger donc eza ndenge wana Niko Nzau pangi ya munu Niko Nzau de Montero pangi ya munu ba mbote bango nde bazo soutenir nga Lik Bomolo le grand suspect Roger Sunga pièce bazo supporter nga James Buduka Confort bango nde bazo simba nga mikolo Gode Kimani Salo Gode Kimani na bosani yote do bango bazo soutenir nga ti lelo bon ndenge balobaka musique eza nango art art eza nango teke yo makambo neti kaka ozwi obombi na frigo quoi po bakongele yango soki ndeni art eza nango me bapeti bakendaka na bamise do art eza ndenge wana art eza makambo te ya bafrigo banini comprendre art donc tawana na pasaki tout ba fanatique nanga pe batika nga te parce que baza toujours nanga ba fanatique nanga partout na lingato si ça ça le psata moi chanson moi muke kama kapela moi muke il y a deuxième album na yo ya na El Paris na deuxième Luka on dit moi deuxième album na deuxième bonini na deuxième album à El Paris deuxième bonini attends mais deuxième album wana mais moyen na mbango ezate parce que bango balongolaki bavoix na nga tout OK El Paris non ba El Paris kasi ko tamba kekin balongoli balobi lokola aoya na ete balongoli bavoix na nga bati ba remplacer ba JDT mutu bachaki bon c'est la biso premier album mais moulanga mala cité wana ni nzembo nini o natikaka mingi nga namoni pasi mingi na bwala ya imambo yo nga naza kote ya baninga mo Kristo mo santu mundele ndombe moto na rapara njili libosa bamatina pepo napesi baninga revoir basuetenga bon voyage banzembo yaki bon voilà mususu na obosana mais bon en tout cas c'est bon simbanga na loboko na kokweya latanga na loketo tobima na yo cheche bolingo ya molangi ya malasie simbanga kimani simbanga na loboko na kokweya latanga na loketo tobima na yo cheche bolingo ya molangi ya malasie mobali yango mobali ya sango papi gene mobali ya sango Gode Kimani mobali ya sango Abedashu mobali ya sango. Voilà, en tout cas merci Nabino, je crois que Oeza chef d'œuvre de Balobaka. En tout cas merci Nabino. On rappelle que si on a tiré le dédicacé Didier Samara, mes condoléances pour la maman ndenge maman tiki biso, mes condoléances. Na ope sambote mingi na James Baya bino tu bambote na bino na kati ya kin na bosani te sandu koti boutique koti moda bambote na yo ya tro mwasi nanga deja mami bobozo
Donc basalem ya trop na nyonso ozosala mpo na ri koko. Merci maman, merci maman. Mami Bobozo, mami topesi mbote ebele. Merci. Nabosani te Sika Gigi. Nabosani te José Kongolo Mibeko. Bango baza toujours Nathan. Christian Akwasa, toujours Nathan. Toujours Nathan. Karine Matande. Bambote ya trop Karine Matande. Donc, petit nanga, Emmanuel Eware, les garçons pirates. Patrick Pakore, les bogards. Raf Bomolo, les grands suspects, Nakati Arens. Lik Bomolo, les grands suspects. Bambo Tenabino Tro, Nde Bozo soutenir le mouvement. Mouvement Nabino Ezali, Ezanango. Kalamingi te na travailler toujours album nanga ya métabolisme. Boyi bate, parce que bino bozalaka boye, botolo bela sub album na bisote. Ah, na solo bela métabolisme. Danger métabolisme. Dobana kini. Pole Mutombo. Na katia. Pole Mutombo na pesombo teatro bana kini. Papa Sese Obama na bandal bambo teatro. Donc bambote bino tout boti kangate Titi Mabika na Montréal Mobali ya Belinda Titi Sasa apôtre de vérité bambote Apara Kuziama na Salo Gode Kimani na bosanite Sonol Mbaki Kitoko Tro Micho Kabasele bambote na bino ya tro. Donc Rico Kwaza toujours beaucoup taka bo s'abonner vient nga fomonga afomonga donc na bosa na fomonga trop asalanga na zala la kate bamboko oyebi afomonga asalanga na zala mikolo na récupérer afomonga makambo ezali. OK, voilà. Toi Mbaki Rico Mbemba, je crois boyoki le fils de Mbula Matadi boyoki bino moko parcours ndena lobaka bato bana ba CV baali. Bozela nini po pesa Rico Maboko. Ceux qui tosali mission za po bo pesa encore Rico Maboko parce que banzembu za ebele oki yomo oki kaka. Na bengo ba chef d'œuvre. Makambo ezali kozitete. Bosani Papi Gen. Brouette surtout brouette boyo kango ouais. Eza makambo ya mikolo brouette. C'est brouette ouais. Tocha no penda mwa ndambo. Nayo Rico Mbemba. Nini yango mabe na sala pomo kile futanga boye. Emile Bamba. Ah Emile Bamba oui. Teto boakela maelongo. Le lombu meboti ekomi opona bilongi. Asinga brouette na memaka bango. Voilà. Mosala esili bachenga kote. Bamoi bambula nanzoto nanga sans souci. Ingratitude lokola moto balandi na mbwa. C'est pas la peine ya kotala sima. Intérêt de liboso. Ah Emile Bamba de Zurich. Wumela. Merci également na Patricia Zoé, Azagina Bisso, na Moni Lisusu, Miguel Pemba, Mingi na lobby, Emile Bamba de Zurich, témoin mobali wana non. Tolo Bedi, ingénieur Bedi, maestro Bedi, na musala osali à Brouette, en tout cas, batunyo subandimi félicitations. Mobimba. Voilà. Romelu Tete. Merci beaucoup Romel Outete. Merci Nabino Nyos Bandeko. Kibobo, toujours Kibobo. Papi Onokoko Nakatia Kibobo. Toujours. Voilà, dans ce monde émission, mais quand on partage en gros, topé cet artiste, c'est Maboko. Voilà, à tout comme Souka. Merci, Tolo Bella Vie. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits.
Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolobe la vie. Willy Mbala Amboya ebale bushi na maboko chérie Moïse Mbala Kennedy Mbala de Paris Boni lisusu okanga kanda katia bolingo Aswera kobondelo zongisa bolingo Oyesila kite Baron Mbala Sandrine na Sengal Kimbinza Lelo yokeyo André Ntsumbu Lelo yokeyo Chérie ya mama ade nani alula yote Rosa di Rosa nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Mies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mambuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Diklengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kambati Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokoti Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Taziro Tazimambo Ngambo nini ngana mema Moto nini ngana boma Ekiaro